Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, libota na kolo na pesi bino mbote na kombo na Yesu ezanga sœur Rebecca na ye lisusu pona ko partager na bino ezali message na joie na part ya papa. Papa na yo, papa na nga Jésus de Nazareth, notre maître, le Dieu qui nous a appelés. Nzambo abengi biso to sa mosala na ye azopesa biso pe ba message pona koloba pona libota na ye azo révéler biso makambo pona koloba pona libota na ye. Message ni sœur Rebecca ayeli bino oui na lakaki futokota na ba témoignage vraiment to zinda na mozindo parce que eza ko édifier bato belé na tangi ba commentaire pa na ngate mais na tangi ba commentaire na servante na ye mama Adeline azoki émission atiaki kuna donc na tangi ba commentaire na bino nyonso donc ndenge bo commenter donc eza ko édifier makasi oui lokumo ezongela nkolo ezongela mutute eza ya ye nzambe oya kangoli ndeko na bino ya mwasi bisika azalaki ya kokangama na betelaki bino ndenge mutu bakokanga na ba prison bisika ebele donc avant tokota na makambo na biso toli toloba totika moma oyo epa ya nzambe na biso tobondeli na kombo ya Jésus de Nazareth. Papa na pesi yo merci po toza nzambe yo nde molobeli na biso kolo message eutaka epai na yo ndo pesaka biso ton yo lobelaka biso ton yo kanaka lelo yo ko déposer ou bien makambo epa mutu intel yo ka nzambe ndo yebaka nde na bonzambe na yo kolo yo préféraki olobela ngai message ope wa ko révéler nga makambo ebombama na kati ya mboka na ngai tika te lokumu ezongela yo Seigneur na tiki moma oyo pa Saint-Esprit ye wa na kosunga biso awa na se na moi lisungi na biso molimo mosantu azala na nga akambanga ye ndapesa nga mayele ndenge olakaki nga na psaume 32 Seigneur na loba oyo uti epai na yo parce que obaki na nga na koloba ka oyo uti epai na yo donc uti epai na yo te mayele ya bomoto na kokobimisa yango te na lobela bana na yo eza pense na yo yango na mitiki epai na yo po yo ndo kokambanga yo ndo kopesa nga mayele ya koloba oyo kocomprendre parole na yo même na bécriture na kocomprendre oka na lisungi ya molimo mosantu nde na kososola yango bomba biso na makila na yo molimo mosantu bandeko bakolanda na bandeko pe bakopartage na bandeko papa bako aimer oyo eza message outi epai na yo lokumu ezongi epai na yo tolobi amen. Donc natiki bino bato boko partager vidéo bato boko aimer message oyo donc nzambe pe akopambola bino message ezopesama awa epa sœur na bino Rebecca na EVD TV bato bazotu na kombo ya chaîne eza nini poani nazoloba kombo ya chaîne te na vidéo ezali EVD TV donc eza EVD TV chaîne oyo nzambe apesinga chaîne wana ezalaki kombo ya Rebecca na brevaki yango na kombo ya RBK TV soki bato baza na TikTok bazomona ndenge vidéo na liboso na ndoroba nzambe apesi biso ba message mais ekobanda kopartage na RBK TV oyo eza chaîne na bino ya sika eye nzambe aboyaki kombo ya chaîne ezala na kombo na nga Rebecca po ezalaki RBK TV eza Rebecca aboyaki eza na kombo na nga nde apesi ngai kombo eza EVD TV eza nde œuvre de l'Éternel donc œuvre de Dieu yango wana nde na brevet yango comme eza œuvre de Dieu apesi biso révélation eutaki epai na ngai te révélation eutaki epai ya servante na ye oyo aza na Maroc donc ye nde moto ayelaki nga message alobi longola kombo ya Rebecca na chaîne na yo nzambe aboyi apesi yango kombo nde kombo eyaki koya donc tozalaka na bitidi moko soki nzambe aosalela moningo aza pembe na yo fuko lobake eza message oyo euti epai na nga te euti epai ya sœur intel euti epai ya sœur intel kozwa message kokomisa ngo lokola message ya yo nzambe alobelaki yo bato bakroire nzambe moto avisitaki alobelaki yo eza pe malamu to ozosunga mosala na nzambe te nzambe atilizaki servante no aza na Maroc nde atindeli ngai kombo ya chaîne eyaki pa na ngai te nde ya benga yebisingaki kombo ya chaîne ekozala Rebecca te ndenge oti RBK TV ekozala œuvre de Dieu ngai na brevet yango na œuvre de Dieu tiango EVD TV donc ye pe muta brevet kombo ya EVD TV pardon yango wana nalobi ke eutaki epai na ngai te nzambe arevelaki pe mutu mosusu esengo na bato oyo bazosala mosala nzambe na boyokani mpona nini
nzambe alobelaka bato na bagrâce ndenge asalela mpe bangolu ndenge asalela makambo. Donc nzambe soki azosalela loboko lokolo koyoka jalousie te mpo bino nyonso bozaka membre ya corps. Donc biso nyonso toza membre ya corps. So nzambe apesi loboko message lokolo eloko ata loboko yo ozwi lobake likambo nga nazomema na loboko na nga lokolo moto apesi nga eza mpe bien mpo na nini mpo baninga mosusu ntongo bakoya nsima bato bayebaka te na banda koyoka ye na banda koyoka nkombo na ye vraiment pas servante tel pas servante tel nde lelo comme ye pa abimi na ta na ye nzambe abimisi ye sikoyo wi tokoyola nde mpo toyebi ye moni c'est ça parce que eza na bamessage ebele nga mpe na banda kopesa banda kala na baserviteur na bino oyo bolandaka na Congo nazwaka bamessage mosusu napesi ye tala nzambe alakisi nga boye 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 ye azwi message wana akeloba ngo ke nzambe alakisi ngai me message apesi euti epa na ye te euti epa na nzambe alobelaki nga me ngai lokola nalekaka na TV te moyen aloba ngo eza te ye lokola alekaka na TV ngai nakobomba ngo mpo bato ya nzambe babika te mpo na ke nga mutu bakoyebaka eza ye nga na kopesa ye message me ye alobi yango euti epa na nzambe nzambe alobeli ye moni mpo alobaki nzambe avisitaki servante ne moko intel azali place boye me amonanaka te apesi ye message lokola ngai nalekaka na TV nde na memeli bino message euti na part nzambe me euti na canal intel moni nde nayebisi bino servante de Dieu so abande kolinga na tanga kombo na ye na ngai na tanga kombo na ye. Donc pour le moment na autorisé nga te na tanga kombo na ye me baoyo bazosenga lisungi ya prière pa na nga na nzela ya TikTok. Donc tomba nabondela mpo na bango na bengaka ye donc comme renfort. Donc tozala union fait la force soki ozolinga osala ka yo moko vraiment eza bien te. Donc union fait la force na bengaka ye yaka tosangela bato basangelaki mwana nzambe po mwana nzambe amona loboko ya nzambe amona délivrance. Donc ntongo ya yaka bao basambela bamona akuta msunga mtu na lobi te mais nzambe alobeli ye a utiliser ye, tu vois. Donc nzambe alinga bato musupe makasi façon nde base sacrifiera mutu aza na ndenge na se donaka epa ya nzambe me nzambe obwaka mutu po biso nyonso toza bana na ye. Donc c'est ça na lobi EVD TV eyaki na message selon servante na ye oaza na Maroc. Je les salue au nom de Jésus de Nazareth, amen. Napesi mbote na ba nyonso bazana nga elongo ba soutenir nga pour nazwa délivrance na beteli bino eza na servante ne moko puissant aussi wana tozakine na France na minitio na habité asali déplacement mais na habité sikaza na minitio yo mais après singa pour autorisation terre otanga kombo na menga délivrance na nga pour leonaza libre boy na lobela bino eza na bat basunga nga na délivrance oyo bozoka na ba témoignage wana. Donc mukolo kuvanda pe bandi ota témoignage donc na imukolo ba vraiment ya solo to se musala makasi nzamba za pambola ye. Donc bezana bat o bazana puissance bana nguya makasi koleka yo mais fo ndima bango tongo zo ndima bango eza ko ndima ba grâce baninga nzambe pe aobosana te ko pambola yo donc motema malamu efutaka. Donc toza na biso égoïste te parce que motema musalo tozo sala eza ya mutu te eza ya nzambe mukolo kokufa nzambe mutayebi. Donc message onga na lina passé comme déjà na 8 minutes ya kolobaka nde tozo travail eza musala papa toyo kana na biso bakanda te parce que eza musala na biso te toyina na kate po eza musala na biso te eza musala nzambe. So za mwana nzambe olinga ndeko na yo so za mwana nzambe okosepela na ndeko na yo o asa musala. Donc c'est ça na pesi nzambe na lola merci na grâce ngolo apesi ngai opportunité ya koloba pona mabeli na ye ya mboka Congo. Oui naza congolais nabotami na Congo na capitale ya Kinshasa. Donc nzambe oyo na kobete bino témoignage za mulende bayiba na identité nanga. Donc témoignage na mulende mais lelo za pona témoignage te lelo siko na opesa bino message oyo nzambe alobelenga pona mboka Congo. Ona mboka Congo ya liboso nzambe ayeko yebisanga boza ba congolais bosepela po tango Congo nini ya délivrance ekoki. Tango ya délivrance na bino ekoki bino ba congolais botonda nesengo po tango ya délivrance na bino ekoki. Yo ozola nango za congolais sepela parce que ta délivrance na biso ekoki.
o nyonso bozomona na Congo wana bagitation ya banguna ezaka pasi ya obota parce que Congo alinga bota. Congo alinga bota yango bomoni pasi ya kobota ezalaka bongo moni pasi ya obota ebenda na ba voisin boyebi yango bien mama aza posa obota omona azoganga na lopangu voisin pembeni ayoki madame azola voisin na biso azolela kuna olela nini ba obima to ba moni ba comprendre que ate asa pasi ya obota de ba compagnie omoni donc il passe à robota. Congo eza na minute o eza na bato ba hotelema po ba soutenir Congo po Congo décoller. Eza na bato o ba hotelema po balinga mwana o alinga bota mana Congo abota mate. Ebi maso aza passe à robota to aza alinga bota. Eza na bato musu balingaka muta bota, eza na bato musu balinga muta bota te. Eza na bato musu mona basi ake bota akufi. Eza mutu mususu akei akebota aboti na césarienne. Donc mona mutu so aboti ya biki mwana kufi. Donc kobota ezaka na makambo ebele ba mama ba yebi eza kobota eza makambo ebele. Eza ndenge moma o nazo yebisa bino Congo azolekisa. Congo azolekisa Congo alinga bota Congo ya sika o to benga nouveau Congo. Donc nouveau Congo ekobotama. Mais ce que po botama nouveau Congo eza na pasi ya kobota o moni Kinshasa Congo ezo ningisa ezo ningana bongo donc passe ya kobota ya Congo. Donc nzambe azolobela biso to sepela parce que ta ya délivrance na biso ekoki bandeko na tonda ki ne sengonde na betela ki bino mo extrait nango na lekisaki na ba Facebook na partout. Donc c'était ça aujourd'hui tozana bino na EVD TV nazo yebisa bino EVD TV. Donc nde makambo oyo ekosama na Congo. Na lamuki na yo ke sengo na sepeli na bi nzambe biso pe to nzo mona sengo oui toza na bamboka France ngaso na zanga ndeko na bino na bi kweni na koko beta pote nazwa somona excuse-moi nena baki excuse oui na pemaki muke na ngana kalme ba mtazaki kuganga kuna nzamba soka lokumu oui natondaki na esengo elekaki nango bata ebele nzamba ekolobelanga lisusu mpona kaka Congo nayebi bato balanda extrait ya message na opesa bayebi deja na pesango nzamba alakisi nini nzamba alobi na ngai atalisi ngani na vie na révélation nazomona badrapo ya bamboka mosusu ezopepa badrapo ya bamboka mosusu ezopepa mais drapeau na biso ezalaki par terre na mabele elala na mabele. Les drapeaux na biso ezalaki ya kolala na pesaka message oyo soki le to wana na yebi ke évangéliste Roger Bakabimisika na pesa ipe message oyo. Donc par rapport à ma ke apesa ngo na Congo po bango bazaki bato biso tota na ba télévision. Donc on a bien un message ya kala. Donc ba drapeau ezalaki par terre. Ezalaki par terre. Des drapeaux ezalaki par terre par rapport au fait que na yebaki oya azalelo, tu vois. Na pesa ki e message ale kisaka comme de tolandaka ba ninga o baza na ba télévision. Mais na yebaki te aza oyo azalelo. Yango mona lobi ke na bongisi ke yemso ba bazaka na yete. Na isu na yete. Bato ebele ba yibinga na zaki pembe na zalaki pe parmi bato bazaki olanda IFC na musika mais na landa isuste. Donc yango na bina ba no pesa pe ba message mususu et pas bato balika na bana TV tala na makam na monaka tala na moni boye bien bato bolobaka bokolo bango pe nde na iko mona toza kuna te na iko mona ko nini drapeau Congo na mabele ba drapeau mususu etelemi nde nzamba zo tombola drapeau ya Congo pas à tomboli drapeau ya Congo alobi cette fois-ci Congo va marcher, cette fois-ci Congo va marcher. Donc na moni bazo sumba ba mabaya bazo zo ba mabaya lokwa batumo ba osala travaux quoi wana na ndoto wana na isuka bona ponga njoka Congo na spiritualité nango Congo ezalaka par terre lelo oyo nzamba tomboli drapeau Congo ça veut dire nzamba yokeli biso mawa nzambe akosala bolimbisanga pona image eza flou parce que téléphone est cassé donc vitre eza ya ko casser koyaki qui te quoi là qui en donc place naza ko charger ya on monanga flou makasi bo donc o eza mutu ya pezanga itezaka message ya papa eleka eyokana na mato ya bana na o ya lingi abayoka
nde nini oyo bazosomba bamabaya nde na mono kwa ndeti bato balingi batonga na sutuki boye na pongi eleka nango mpe kala ewumeli tala na banda ozwa barevelation banda kala na yeba nanga te un jour mpe nakoleka boye nga moo nde napesa me na banda kozwa bamessage kala ewumeli vraiment message oyo ekosala mpe 2 ans mpa na ngai salinga ba 2 ans na ndambo message oyo ya cette fois-ci Congo va marcher mais oyo ke bosepela ta délivrance na bino ekoki eza ya kala mingi te awa esali ba inane donc nzambe alobeli nga na année oyo na suka année 2021 mais na suka ezwi na inane te na suka eza na bamois donc c'était ça eleki nango mpe eleki nga na okumisaka nzambe na likambo asai na Congo malgré ça nzambe de abanda kolobela biso mpona Congo kala so toosambela omona azopesa biso vision ke Congo ou bien nde na bisi bino tosambanda kosambela te nga moko te makambo susu na Congo ya Congo ezaka nga mote na monaka eza baservante nde mosusu bamonaka oyo ya nguya puissant ndeti oyo nayebisi bino eza servante nde azalaki pembeni na nga alobi nzambe azotalisa nga watu ozalaki osambela nzambe azotalisa nga lipata moko ya noir eza na Congo evenema moko elingi oleka tosambela ekolongwa ntongo azobetela nga lisolo wana nga mpe nazalaka na misu ya komona yayebisi nga sava esika ozali mpo tozalaki mosika nzambe ayebisi nga bima libanda nabimi libanda na nga na fenêtre ya awa na poto nabimi na fenêtre natala boye lipata ya noir abi tokosambela nga na yo ti lipata ya noir oyo ekosila bozo comprendre lipata noir na omona ngo physique ni na vision na ndoto te na omona physique nzambe atie biso lipata moko noir ke lipata wana tosambela nzambe tozobondela eti lipata tomona physique wana ekodisparaître nde événement oyo ekongaki esala na Congo ekosalama te donc tobanda prière tobondeli na ye tozalaki na frère moko atikaki kokufa atikaki kotika biso awutaki kokufa ane kaka oyo tobi pase eleki tozalaki biso misato tozobondela ntina yebisi bango ye azalaki na kati ya ndako place azalaka nga atuni nga estce ozomona okanga bi déjà noir yango ekomi siko kokoma lokwa flou kwa apres tozokontinue kobondela ti lipata wana noir edisparaître apres nzambe ayebisi nga ça va saint esprit mabe oyo olingaki esama na Congo ekosama esu te esika aza napesi ye mbote tobondelaka mpo na Congo na ndenge nalanda servante de Dieu nga na banda obondela mpo na Congo te bandeko tolobaka vérité nga nazalaka kosambela na nga mpo na Congo te nanda obondela mpo na nga moko mpo na vi na nga azalaki obondela nga te mpo na lela na mibamba mpo na mutu non nga nazalaki kobondela mpo na nga nayoka servante de Dieu mama Adeline azoloba ke bato babondela mpo na Congo eza na lipamboli moko boye wana lokwa nga naki lokoso ya lipamboli funzamba apambola nga ka parce que nasepelaka na mokili yango te nayokaka esengo te mpe na vivraka na vie ya pasi lokwa nayaki na lokoso ya lipamboli ya bénédiction nayoki ke so ozomondelaka mpo na Congo nzambe apambola bandeko nakoti wana penga pe na fraude wana nakoma obondela mpo na Congo mais tellement nzambe alingenge eloko ya nzambe nde ezalaki kati na ngai futa olobaka bosolo yango nga lokwa na ngeli pambo mpo tozalaka bakretien mosusu balokoso kaka nzambe apambola bango nde nga mpe nazalaki nayaki lokoso makasi so ozalaka bongo ya mabe makasi donc place yebaka so ozalaka naomi loba oyo nazalaki mpo ete ya yo olongola caractère no ya mabe nakoki koloba ngo te na émission mpona faire voir mwana malamu lokwa nabangaki nzambe soki lolenge nini non yo kochange te funga nayebi so oyo nga nazalaki nayebi so oyo nga namoni nayebi so oyo nga nakomi mpo ebongola vi na yo kosambelaka mpo na yo moko te kozalaka lokoso ya losambo ya lipamboli te ka nzambe apambola yo donc eza mabe makasi epelaka nzambe papambola baninga bondelaka mpo na lipamboli ya baninga nde nzambe akopambola yo ntonga nazwaka message wana nga nakomosambela nzambe apambola nga mpe donc efungolela nga lipamboli comme eza secret moko boye wana nzoka toka nakoti makambo ya Congo boye nzoka nazalaki nanga servant de Dieu eloko ya nzambe ezalaki kati nanga siko nakoma obonde yango mpe na bolingo nyonso wana mpo nazwa lipamboli nga nakoma ozwa nde barévélation omoni nakoma ozwa nde barévélation nakoma ozwa nde bavision mpo na mboka na ngai nde nzambe akoma olobela nga mpo na mboka na nga siko nabetelaki bino na témoignage mpo na bandaki kobondela mpo na nga moko mpo na lipamboli na ngai mais
nzamba ke lakisanga na lieu de repos na ndako na mokolo kokufa la kokuta nini ba fourmi yo comme osambelaka mpona yo moko nga nasalaki mpona bino nyonso mais yo comme osambelaka mpona yo moko lingaka basala yo bolamu obondela mpona baninga te égoïste ya kotala ndako no ba fourmi sali te mais nazalaki kosala malamu na bofele onga nasungaka bofele nzamba atikala na nionga mutu te oui atikala na nionga mutu te na kofuta mpe selo olandisama bizale na yo to comportement na yo ozomona comme ampoule ezalaki ya kokanga na pelisi na munda misusu flou wana ekolongwa bozomona donc olandisama mpe lipamboli na yo nga mpe nazalaki kosunga bofele nga naza mpe na baimage na nga nde na bandaki koyede bana na nzambe kosala badon na bofele na to nazalaki kozwa ozomona mpe na kobetela bino témoignage wana eza témoignage na biso s'abonner na EVD TV olanda ba témoignage na koti pena na profondeur ya ba témoignage te e ko changer pe ko sungu na makambu ebele nde wana nzambe akomi ko lakisanga nde na kenda mona lieu de repos parce que nazaki égoïste yango na bi na kotaki losambo ya Congo po nzamba pambolanga mais nzamba akomi ko révélenga akomi ko lakisanga makambu ya Congo nzamba ye ko yebisanga ke bokozonga préparez-vous bokozonga mais sikote moni sikote eza na ba message mosu epesamaki bokozonga Congo bokende Congo so bokomite bokonda ba esclave donc epelisaki motema na ngai donc nazangaki na kimia na se panikaki na somba lupangu mbangu mpona kende kotonga mpona kende kovanda nzamba bisinga ce n'est pas le moment. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit apinge loko révélation. Nini ndoto na zwaki ndoto alaksenga makambo pona Congo. Na bosa na kindoto. On a koma kite. Mais na bosa na kazong senga ngoto pese. Merci pour ça kitoko. Donc merci Saint-Esprit. Nenzamba zolo bala biso. Yo koma ba vexé. Parce que tout ça émission mokuse. Yo koma ba vexé. Pardon. Tanga o na kopesa. Posonga na bandi tanga aw. Na ba nanga. Donc, et ça, biso mo boulot. Vous comprenez? Yo tanga kuna. Tozui ni Zakari. Zoa Zakari, zoa biki, pardon, bande konanga koma ba vexio o tanga. Oza Congolais, faut koma makambo. Faut tanga ngo. Comme makambo ebele koloba na monsieur ezali nano. Toi na posa sala ta 2 heures de temps aw. Mais yo zosko ba vexer comment? Pour nga personne na bande o tanga mama na Bible na nga yaw. Na obete bino na témoignage na bi toi na témoignage ti. Ton boyoka ba na to wumela. Koma Zakari 6. Otangi 6 ya. Nga na Bible ya lingala yo tanga na français. Tanga ka 6. Na Zakari otangi 6. Oyoka o nzambe alobeli biso. Natanga ya na kombo na Yesu Masiya comme ezaka verset moko. Natangi Zakari 6 au nom de Jésus. Nakolendisa ekolo ya Yuda. Nakobikisa bikolo zomi ya Israel. Nakozongisa bango epai na bango. Pe nakolakisa bango bolingo na ngai. Ndenge nasalaki liboso. Nzamba bakozongisa biso ndenge asalaki liboso. Asalaki liboso. Banani nzambe azongisa bango. Mabele ya Kana, nzamba pesaka alakisaka ngo déjà Abraham. Mabele ya Kana, ke peuple no yo vanda na mabele oyo. Tomba na Israël ba kendaka ko kende Egypte. Après nzamba ke bimisa bango. Biso toko kota na nouveau Congo pas. Pardon bandeko na ngai. Nazaki wapi mwana na bino ayeko mbuye ngai. Pamba te ngai nazali yawe nzambe na bango, nakopesa bango oyo bazali kosenga ngai na mabondeli. Donc na loba na losambo kwa na mabondeli. Nini tosenga nzambe na mabondeli, tozosenga nzambe délivrance to lelela kangola biso akangola mboka na biso nzamba yokela biso pe mawa. To na bamboka bapaya bandeko. Meza na ba moment moko to pasaka na bamboka oyo nzambe ka mutayebi. Bato ebele balobaka ma salite nini bilamba salite basokola ngoka na ndako. Donc même na mboka biso to kimela to ya ko luka. Na mboka oyo même mabe ya mboka oyo to kinini o biso to kuti na mboka oyo ebeta maka na mboka oyo ebeta ma libanda te.
eza makambo mosusu biso tobikaka na bamboka oyo ebetamaka na mboka oyo moya bino boyeba yango eza te yo obengaka alo yaya me oyo yaya monaka awa yaya kutu mposa ya kuna yo lia ta bamatembele mpo bamatembele mosusu biso toliaka na bapondu mosusu biso toliaka na mboka oyo vraiment nzambe ka moto abatelaka biso na biloko mosusu to biso bamemelaka biso tolia euti na mboka na biso moko me nzambe ka nde ayebi bapasi mpe tozomona na mboka oyo nzambe ka ndenge ayebi donc nzambe aza nzambe amonaka kolela bana na ye mikongo ezokata na bafemme de chambre ya pasi ya baimoraidi ya kolela ya mai na misu me nzambe mbongo yango basala nango eloko te bacharge eleki makasi bazosa sorti te nzambe amonaka pasi na bango donc nzambe ozongisa biso me nzambe abisenga ce n'est pas le moment wana okomaki déjà ezali tozwa vexe mosusu molimo apesa ye biso nzambe apesi biso eza na moko na otanga me yo otanga Esaïe yo otanga Esaïe 35 Esaïe 35 tanga ngo mobimba Saint-Esprit asunga yo asosolisa yo oyo eza pensé parce que ndenge na banda otanga nazo interpréter parce que nazwa mwa likabo wana ya kointerpréter baécriture na molimo mpo kotikala kaka na écriture te otangi kaka nzambe alobi awa komi boye me molimo mosantu asungaka biso tozwa oyo ebombami na se wana na lisungi ya Saint-Esprit otangi Esaïe na lisungi ya Saint-Esprit tanga Esaïe 35 mobimba mpo na mboka na yo Congo otangi lisusu na Esaïe ozwi Esaïe 34 me ozwi na verset 4 likolo ekolingama donc eza na événement moko ezoya na mboka Congo même na mokili mobimba eza na makambo oyo ezoya oyo nzambe alobelaki biso mpe atalisaki biso baservante na ye baserviteur na ye mpe bana na nzambe moto alotaka ezalaka servante te nga to nazali nanga servante te mama nalota na tembe kana moyibi wana kana moyibi oyo nazalaki wana nalota makambo esalamaka na moyibi nalotaka bandoto namonaka mpe naki moyibi na nga wana nalotaka donc yango na bible eza na bana na nzambe mosusu asambelaka nzambe ani abangaka nzambe alotaka mpe azwaka bavision azwaka mpe barévélation nga mpe nayebaka te naozwa bamessage na opesa bato mosusu na atanga na bakombo te nga na ye tanga bakombo ya bato te awa mpo ekoma atangaka bakombo ya batata na ye na témoignage na nga naloba esidi l'éternel nzambe azoloba ni mpo apesaki nga conseil tanga na psaume 32 apesi yango conseil abi koza biloba te lokola mbundu ezanga mayele soki otangi psaume 32 oyeba conseil nzambe apenga wana apesi nga conseil mpe alobi na nga okoloba oyo nga na koyebisa yo osala nini oloba oyo nga nalobi oloba te moye naloba ezali te apenga komba bato te awa moye mokolo apesanga nzela na denonse eza nde matata mpo mosusu namonaka bandeko so abisinga tanga bakomba bato oyo nalakisa oyo bamakambo na bango oyo omonaka antuka nayebi te bamisukutu nayebi te so oyo bakomikotela na bone bakokima mpo bakoma bafanatike ya bato donc totangi lisusu na Esaïe 33 nga natangi na 22 ya solo yawe azali motambwisi na biso ye moto apesa biso mibeko na ye yawe azali mokonzi na biso ye moto azali mobikisi na biso donc nzambo biso tobelelaki motambwisi na biso ye nde motambwisi na biso apesa biso mobeko na ezali liloba na ye na oyebisa bino ndeni okosala mpo monaka nzambe ndeni okosala mpo oyokaka nzambe bien ose Rebeka alobaka kaka nzambe alobeli ye me bo nzambe nga mpe nabondela makasi te eske ona oyebisa bino secret oyo esalaka ke nzambe akoma kolobela yo nzambe akoma moninga na yo nzambe akoma koyela ere nyonso so olingi soki ye alingi parceke ayelaka biso soki ye alingi nga naza mokomosu na biso ya kovisite nga lelo aye ata te satana nde moto ayebundisa ngai donc c'était ça à part ça merci Saint-Esprit ozwi Ézéchiel wana nazoloba mpona makambo ya Congo naokata bavexe eza ebele na makambo ebele naloba miniti deja ekoma okende naloba ta ndambo bavexe Saint-Esprit apesaki biso eza ebele donc izwa Ézéchiel combien Saint-Esprit Ézéchiel
pardon bandeko na nga Ézéchiel 36 tosuka après ba vexe belé na bongisi omeleke belé minute ko mokende déjà Ézéchiel 36 prochaine fois ton oye la bino mission na opia bino ka ba vexe eza pona makamba moka na biso Congo pona makamba pena nzamba olobela pena o senti pena na molimo mosanto apesio o comprendre que makamni nzamba oloba nini parce que kotanga kato tanga senga ka lisungia Saint-Esprit soso penser na ye nde na 36 o tanga bien awa nzambe tonga aloba na biso bokozonga asolo nanga bokozonga apesi ngezayi Ézéchiel 36 na tangi yango mobimba tanga Ézéchiel 36 mobimba nde nzambe oyo makambo osala na mboka na yo Congo Congolais nzamba osala makambo minene na mboka na biso nzambe omoni mabele to baka bayiba ba diama timbola mabele awa na Ézéchiel 36 nzamba azoloba même esiko batika eloko te wana o biso to mona ke eloko eza te mama bamona te na Congo bazwa te yaya bayiba te nzamba alingi biso nzamba alingi biso ba Congolais nzamba alobi akobimisa biloko même ba diamant na biso wana place batimola ba diamant libule tikala vide bandeko ba couvre bayiba ekobima ebele na mboka na biso bokoloba ezobota parce que eza na vection apesenga biloko ekobota na mboka na biso donc biloko ezobima ya kobima ezobota ya kobota donc yango moni ke ba Congolais bakozana bango pauvreté bomoni ke Congolais nzamba za nzamba mystique bandeko nzamba mystique même biso moko bato sambela kaye to se posa ba question azande nini o comprendre nzambe te nani o comprendre nzambe ba comprendre kaye te yo za mutu ba penser neza ba penser na biso te lolenge na kozala eza lolenge na biso tozala kate mama biso mabaluka tangwa bozaki mibale lobi bokabwana nzambe te nzambe boyoka banda benga na kasata na batu na ye boyoka ni ezaka na lola kuna bandeko boyoka babwaka esu mutu apa sata na batu na ye yo mona anjo balandaka ye oyokaka babwaka ta mutu Mikael banda toyeba ye Mikael yoka Mikael na Michel babebani nzamba kabwe bitumba atie moko na se moko likolo jamais ka biso tolingani te na yebi te towelaka nini tokufa totika mokili oyo obwakela moninga maladi po anini obwakela moninga mbasu po anini obwakela moninga nde babwakela anga pesi obwakela moninga pesi po anini po ani olingo osala moninga mabe tokufa mabele yango towelaki mabele ntango ekoki siko tosepela bolukaki mbongo bozalaki presse siko ya ye aye na Congo nzambe ya Congo azali yo mutu ozolingo kamba Congo ozwa kisi libanda ekosimba te parce que na Congo wana nzamba azali oza na Congo lo banzamba mboka na nga nzamba mabele nango pesanga mabele oyo nzambe ozali parce que yo mutu okelanga Congolais nzamba azalaka eza te yo oza na Congo ozoke koluka kisi na Inde po ya kotambusa Congo ya na magasin na Congo tambusa wana kisa bapaya non makambo wana ekosila parce que nzamba atalisaki nga po ani na oloba bongo je suis sûr à cette révélation que Dieu m'a accordé alakisi nga révélation oyo ke ngape Rebecca yoka français biloni obimisa robetele omoko awa oluka ba problème na ba commentaire donc pardon bandeko nazara vitesse ko na mama kozona ki mukolo eza pasi na zu français na ki mukolo ya ba témoignage bo Rolanda na zu français na ki mukolo yo mona l'Éternel m'a accordé bato bazana nga wana basika balali Zamba soit le coup tozonga na révélation wana eza tozota TV bo s'équipe mwanda donc dans français na kimukolo na zula wana njela no bete bino ndena comment on le voit français siko yango moni misu ebima bien misu ebima na mabanga misu ebima omona oka mutu likolo makona c'est donc c'est ça yango mona bangi na mission sisima eloni na bimisaka nzambe asunganga mabele na bisu ekobota richesse ya kitoko ba biloko wana minde ba ozana ngo besoin to comme osana bango béchange donc ba tongela biso mboka Congo na etongama te kotongama mboka wana ekobuka na mutu penda otelemi awa na Pascal omona na ozomona na nti na loba wapi ata misusu 17e ozomona limete ou bien ozomona ni polele bandeko nanga
mokili Congo wana kozana polele parce que fu Congo wana batonga yango tanga ezai bien Bible livre ezai tanga kango bien Congo na biso ekotongama bandeko mboka na biso ekotongama nazwi révélation merci Saint-Esprit na bo sanité loko na bandeko lobake nazana nu place oyo na lobi ke kisi ekotambusa su Congo te lobi pona nini parce que azana projet oyo atalisaki nga na ebita atalisa nani susu po azaka nzambe akolobelo likambo alobe pe muninga mususu lolenge mususu tolandaka nzambe apesa nga exemple banda koyebisa nga soko lingo zwa mayele tala nde bana nga balobaka nzambe yango nga lingi polele awa nzambe oyo tosambelaka ye mo azoyebisa ata nde baninga mosusu basalaka po ekosala lokola ozwa mayele moni yango na oyebisa bino ke komikitisa eza bien makasi elo mo kitoko nzambe apambolo nango zala na komikita zala humble ndima mutu aza liboso na yo ndima ya na ndima leki na yo nzambe ausunga yo yokelo mawa donc kozalaka mapeka te eza eloko moko mabe so nga lelo ndeko na bino na moni nzambe face à face parce que na mikitisaki tozonga na batémoignage na lobelo te tozo décoller po moni ordinateur eza servante de Dieu moko apambola nga na ordinateur ekweka boye cassé vitre cassé nazwaki ya caméra pona ba vidéo mais cassé pende baby vitre na ebite nde na kobungisa ngo téléphone pe yango bomoni na bana ba témoignage vitre nini mais lokwa bomona nga ka na ba téléphone ya kombo nzambe ezokende liboso nzambe akobetisa bambula makasi bandeko bokanga makambo nazoloba bokoma bambula ekobeta na mboka Congo bambula wana eza te mbula ekoboma mokili te oyebi aloba na Noé akoboma su mokili na mai te donc mbula wana eza mbula oyo ekosokola Congo no bato bazowela Congo botika bango bakotiola boloba amen bana na nzambe moi je crois ça bandako bango batonga bayiba bakongole mbongo banyokoli bango batongi baimmeuble na bango nzambe akobuka ngo tozwa kimia yazoloba nini aloba na ye erez-vous les pauvres po bokonza likolo eza ne bino bokasaka te tosepelaka na lola eza lolenga nzambe aza nzambe ya mystique arevelaka makambo boye te aloba mamusu na parabole mamusu alobaka bien po bato bacomprendre mamusu ase caché donc erez-vous les pauvres ça veut dire okozala pauvre lelo mais lobi to okufa pauvre lobi po kokosepela lobi po koyoka malamu po nzambe no aza na likolo akufi te alali te animbaka te aza na bomoi eya te tokozala babola awa na se na moye ti toke kosepela na lola non bongo alobi ni chercher d'abord le royaume non toluka no bokonza likolo bongo nyonso ekopesamela biso après yango wana te aloba na biso tokobanda na kosepela mpe awa mpe tokesepela na likolo donc tozala na kimia biso toleli mingi kala te tozokota nouveau Congo banga nzambe pokota nouveau Congo parce que pesameli mutu nyonso te na nouveau Congo soki obangaka ete ozokufela awa futo oyebisaka bino vérité soki obangaka nzambe te oza hypocrite ndenge azalaki hypocrite bozolanda batémoignage na ngai nga mpe nazalaki hypocrite makasi naza chrétien nasambelaka nzambe nalongola bazemi ya jete naza chrétien nasambelaka me nayibaka muyibi mwana mwasi muyibi oza chrétien hypocrite bato bosko so na osambela botika sambela nayebi osambelanga me lukuta siko oyokanga na losambo awa so na mikoti si siko oyokanga siko na profondeur wa se Rebeka wana na mikoti na profondeur yoka nzambe mpona nini olingo osala yanga te nake etune mpe bakestion nazalaka courage moko yoka mpe ye nzambe alingaka biso bandeko na ngai toa na révélation ya Congo tobungi te bandeko na ngai mambo eza ya kitoko ozomona donc na opeso flash po ya na témoignage taona ko témoigner olanda wana témoignage te to témoigner wana otuna esiko nzambe siko lo ni empêchaka opambola ngai o changer vie na ngai avec audace yo abe nzambe kai muyibi te muyibi moi ndengo muyibi nde mutu salanga na pambola otika bandeko na ngai Dieu bon na sepela pourquoi lukande le problème ko changer ndeni yo sambela ko yebi na position na te mi pesa position lukana ya liboso ko lukana mbongo te élévation te lukana boyeba ke est-ce que ndé na sambela ka nzamba yo kakanga est-ce que ndenga na bondela ka nzamba ndimaka lo sambo nanga na trouvaka grâce na présence na ye biloko wana tongo zwiango okomisir
oyebi ke so na beleli nzambe nzambe ayoka ngai so na beleli nzambe nzambe ayoka ngai ozomona yoka ngai nde nazalaki na kati na mabe na ngai me nzambe alobelaka nga nzambe alingaki nga nzoka nazalaki na nga mwana ye nazalaki mwana na ye ndeko na bino me muyibi ndeko na bino me kolongola bazemi me nasambelaka o marche ni biso bakretien toza nango na munoko chrétien je suis chrétien nalongola bazemi je suis chrétien bapaster ebele na nzambe aotaisanga siko nzambe andenge abimisika na potopoto akomisinga peto soka komolakisa ata wana salite tandenga benga mpe nayaki salite nzambe asokoli ngai nzambe asokola yo change conduite na yo nzambe akopambola wana eza na biso makambo ya témoignage tokoseka kuna na témoignage awa eza message ya Congo bambula kobeta nzambe akosokola Congo na moni bafulu wana bachassa poubelle bato bana poto nde tokanga bapoubelle na biso tokitisa na se bapoubelle ya noir ezopindwama na mabele bandeko ezokende mai ezotyola mai ezalaki nga ti likolo bandeko na nga mai ezokende na salite fulu na Kinshasa fulu ezokende na mbula bandeko na mai wana bafulu ezokende basalite namona boye bakisi o bato bakundana basima ndako nazomona ndenge ezopikwama bandeko ezokende na mai mabele ya Congo ekoboya kisi tolona ndunda na matembele nde kobota o nalona nzungu moko ya mafamili na nsima ndako po nzungu oyo nakanga bato moto akopindola aza te nzambe azoya kopindola parceke po ani nzambe azoya kopindola bato oyo baloka bato bakufa bakenda na babete ya bino na témoignage nde nzambe alakisanga na nsima ndako esika bakunda mabala na basanzete bozolanda témoignage ya Sœur Rebecca donc témoignage nange eza kuna na EVD TV landa EVD TV Sœur Rebecca landa témoignage ozomona donc nzambe alakisanga nde bakundaka biloko siko biloko wana bakunda bakufa nga kuna yebi bakombo bakoko na biso na bakoko bamama na biso bakombo na bango na yebi nde nalandaka bango kuna bolandi na témoignage mpe nasengaki bakombo na bango mosusu na mambo ya famille nanga bapesaka bakombo na bango tosila na bango yanga libala yanga vifo ebima nakotikela bango vi nanga bote nga nakokemba bango bakufi na bango mama eza na sens te meme Saoul Bible babi na tire eza koenseigner biso te Saoul akende konvoke nani ke obengela nga Samuel abimi mama nga na koinvoke mao te me na kobelela moto ya nzambe localiser bango esika bazali fongola bakenda na nzambe yo botola bango clé ebima bisika batia vi na nga vie bima moto localiser place batia libala na nga batia vi na nga batia esengo na nga yanga esali ebima bango bakufi bakende batiki bato ya kokangama nzambe nani yanga vie fongwama na yela ba mabiyaka mabe bakisi wana ezobima po anini bato bakunda ngo bakenda me bato batikala ya kokangama génération etikali mwemo na bolamu ya nzambe eza te mpo nani bango bazwa génération wana bateka yango basala bacérémonie alors place bacérémonie na bakolo mabela oya kolo mabela oya siko nzamba bosantu nzamba bopeto otanga te na nani na exode bopeto te nzamba ya peto nzamba bosolo siko azoya kopindola bakisi na mabele na ye tokolona basimanda ko bandunda matembele kobota mais tokolona kindoki te mutu nyonso azaka na kindoki c'est le moment mutu nyonso aza hypocrite azwa ba mission avana pemena baninga po détruire baninga c'est le moment kotika kindoki c'est le moment ko bandone mabe po mona bolamu nzambe talanga na tiki moyibi yozo kasaka ngala andoki ngala andoki batu bamona na tiki kindo ba oyebake na kindoki ozo banga nini so tiki kindoki ozo banga ni so tiki muyibi ozo tiki banga ni so tiki ndumba nga yo na tiki muyibi na bwaka mbeli yo balongola bazemi yo muninga bomi mutu na butu yo ke boma mutu na moi makasi ser nanga ye ngane na sangana bandoki te wandoki ndima ya yo za ndoki nzambe pa na biso amona biso nyonso batu mabe to sali sumoko ya bomi mukolo yo bomi mwana muke o kuta na venir yo nde kutu ndoki ya makasi mama yo ndoki ya makasi ser na ngai tala kindoki onazaki na ngolo bake onga na yebi kindoki to oyebi kindoki pozo salela satan ne ndoki wandoki nzamba lobi ko boma tete banda ote ya biso ko banda kalanga na mwa muke ko boma te ko yiba te ka o baboya onga na kende ko sala ata bino moko mutu makasa lolenge nini
mais nzambe comme alinga bana na ye atikinga tabimisinga yo sikoza ngo continuer na ngokena ngo wapi na kota nganga te na ebikisi te na ebikindoki te moyebo boma baziemi tolongola bana venir basali ya bato nzambe totia maboko likolo na bango ba missionnaire bato bandeko yoka somo yo mutolongola bazemi yoka somo repens-toi ndenga na se repentant na kitimi kiteki na samakoni tala nzamba zo yebisanga yo na bito kota ba témoignage abisinga Rebecca soki yo moninga eza cause ya repentance sincère yango moninga face à face na obete bino na mona nzambe face à face na ba face à face s'abonner na EVD TV donc tika bakoma kama koboma ça va c'est bon to l'équipe place wana kozalo ko angane na zakite liu na obete bino na kufangi na lamuki ya ona bisi bino ba témoignage ezali yo mtozo koba na masumu ozo koba ka na mabe ozo kende ka na mabe na lolenge no liko yoka conseil te nzamba ko yebisa o na ebite soko zwa grâce nga na zwa kina kufa na lamuka pona côté ya makama nouveau Congo il fait grâce à qui il veut zala kasi parmi bato ya osala grâce alobi repens-toi asala grâce asokolo ndenga sokoli ngai eza bien te ndenge otala nga boye na bina zaki olonga bazemi na tika naka moyibi na tika mama moyibi mobali na obala moyibi akoyiba ke mbo na portefeuille mama ya mabe mama apa plus nga kuna loba soni na nga lokumu nzambe na nga wakangolinga mobali na obanga mobali oya obala nga te po na panike soki bato ya malamu baza pa nzambe bashwa na biso bashwa mabe to ya résister omona te koza résister il prend pas toi na ngina bimiselo mo ekimi chance mikimi po linga za mabe makasi azo aswa no bien te au débrouiller ko nyoko mako souffra yo moko parce que tu as fait choix ya yo moko vanda kimia ko se paniquer te lokaye na profondeur ko apprécier na vite nzamba osale le choix kitoko opeso bata malam basa pa nzambe obanga poani ona zaka ndumba na tika kindumba batu baibi na tika kindumba vanda kimia oyo tiki kindumba tikele batu o tiki pona nzambe na oti obanga yo respecter ye kombo nzambe otanga na munoko ekoka na pe na makambo ozo sala nzamba na oyo kisosoni te a olongolo soni boya to bongola mitema to tika mabe to salela nzambe na bosolo ndenge nzamba lingi nzamba opambola biso to zala pressel pamboli te to zala patient po apesi biso promesse to baba kuka to kufa na biso te biso basimeo to kufa raté to zongi na prophétie nzambe wana ezaki mwa flash à témoignage parce que kalate nazo banda lisusu nzambe alobeli biso awa aiko talisanga sur révélation lisusu moko à part bambula ndenge kobeta na mboka na biso Kongo ya ndenge kobima siko basalite ndenge kobima ekosokwama après atalisinga ndenge Kongo bomona ngo ndenge bukani ba pont bakisi muso eza na base à pont il faut bima donc siko pont wana faut bukana po bango basaki cérémonie batoki pour likola kindoki donc pont wana faut bukana po kindoki batamina c'est ça la nini ebima omoni makambo nzambe alaksinga ekobima bakisi wana bapo ekobukana banzela ekobukana après bato oyo nde alibanda ntongo nzambe aofongola moni nzela oyo nzambe alaksinga moni ndenge bato bakendaka poto Kinshasa bazongi tovoyageaka banzela ekokangama na biso mama voyage ekozala esu te biso toza koto tokangami koto oyo bao baza kuna bakangami kuna no baguerre ya famine ya bitumbai eye eza na bato oyo bakokufa eza na bato oyo bakotikala ndeti nga na kotikala servante de Dieu na sambela ane na Maroc ya otikala na moko na zane ana poto otikala na wa sunganga na délivrance ye pa otikala na bana biso ba otikala sko yo otikala so lingo otikala fo banga parce que batu ba okota na nouveau Congo mabele wana ezo meme évangile attendre la fin eza mabele moko te yo uti na makambo oya na bajipiso mikusi ana mipendo totika libanda wana to ya nango na mboka na biso to tambola lokwa bandumba no eza te na Congo kindumba lolenge wana eza na Congo te parce que ocha ordre nzamba ordre azoya na Congo nzamba discipline azoya na Congo aolongwa ba oba mituma kasi emsuba bomona neti sero pe atikali seke azana plan nzambe ana projet nzambe nzamba a patient nzamba zela pe natikela mutu temps atikela mutu temps na bana mabekala tatango na obongola motema
na bonga motema kala te awa azaki pena mutu mabe hypocrite na se wana na sambela nzambe me mutu mabe wana na oloba mutu mabe te abwaki ya baninga maladi mutu mabe akosala makambo nzambe alingi te parce que nga na yeba obwakela mutu maladi te me nayebi nde koboma na kojustifie te nyonso yaka mabe nzambe nyonso yaka mabe tose justifie pa nani tobima malamu pa mwa na nzambe nayebi biso eza mabe ezaka mabe oyo abwaki mutu maladi na akeboma mutu okuta abwaki mutu maladi eza mabe me nakokourage ye te me yo mutu kelongola zemi nalingi yango te eza mabe makasi parce que mpo na nini na opekisa bino kolongola bazemi bokolanda yango na témoignage nde sata abimela ye nga to na ndo ekoluka na botani jour mwana mwasi bokolanda yango awa to wana message nazongi su na message oyo molimo mosantu asini alingi ekota na video comme minute esili nzambe ntongo akobuka bongo tala révélation sainte esprit azopesa nga omoi nde tozowela tokesomba bamapangu tosomba bamapangu bandeko tosomba bamapangu tokeba bandeko osomba etandi ya Congo munene ekozala yo moko te lobi leta ya Congo alobi ya nouveau Congo alobi bana nzambe nzela kokangama nzela tongo ekangama na yebisi bino nde makambo ekoleka bamisu bakokufa meme bakongole misu bakokufa bana na bango nde bakota nouveau Congo me bamama oyo bakongole na basere oyo bakongole babangaki nzambe nde bakota na nouveau Congo nzela ekozala mpona n'importe qui te nzela oyo nzambe akofongola wana bokomona ekozala mpona mutu nyonso te na bana na ye babangaki mpo bamisu bakokufa mpe kuna na Congo eza na bakonzi oyo bakokufa eza mpe na bato ebele bakokufa eza na badepute mpe ebele bakokufa eza na bamama ebele bakufa batateatre mpe ebele bakokufa mpo ani surtout basirene oyo bazala na nzambe olinga esu te baya kodistrai bana na ye pa bato mosusu baosala théâtre na ndenge ya malamu bazali mais eza bato mosusu baosala théâtre na ndenge ya kisi un jeune fille comme moi une grande dame comme moi mpo na dame na mama na une femme ozomona o bible obi femme sage bâtit sa maison aesala théâtre otambola mokili mobimba mboka nyonso ekomona ye bapapa mikolo basi bana bajeune fille nzoto ne nyonso libanda bandeko quelle femme vraiment si elle n'a pas la semence ya mabe bozoluka boyeba bango ndenge nini mpo bible lobi bokoyeba bango na bambuma na bango mais eza na bamisu base caché na couverture ya kombo ya Jésus. Je connais une dame on a vu bino on a dénoncé ye kombo na ebanda na ka azande tobengaki na théâtre nde tobengaki mama mais tant tobengaki mama wana tobanaka na m non eza kombo mosusu obakisa wana ekota na ka na suka kuna ke suka na n te suki na a ebandi na ma m oyo tobenga mama ya mibale ebandi lettre wana na ka ya misuka ke suka na a aza ndoki munene aza sirene bokeba na bata théâtre nzamba oboma bato mosusu liwa eza mpona motu nyonso nga mpe nakufaki na lamuki na obetela bino nde liwa nange elekaki nde liwa mwana na nzambe ndenge elekaka oyo alinga yeba mokolo akufa banga nzambe landa na EVD TV na oyebisa bino enveloppe oyo tobengaka nzoto ndenge nini tozalaka nango donc olanda wana EVD TV eza sombo me okolanda yango kaka nzamba asenga na découvrir makambo ebele nde nzamba otalisanga ntongo mokili Kongo ebukani bongo alongoli salite non etikala mabele nzamba otya mokonzi na ye alors okosisite bato baotya ordre na mboka na biso ordre ezalaka te non désordre eza kuna na mboka Kongo osomba ndenge olingi osala ndenso ndenge olingi na ordre ekoma mona bamboka poto okosomba esika boye te kana osomba nyonso te leta aza na ordre na ye oza na bamaître na yo bakopesa yo wana mbongo ndongo osomba terrain na yo fo longwa place oyo biso tozali okende ti musika neti place ona etongama te mpe bango baza na projet te place wana nde batekeli place ya monene bongo mais so mundele azalaka na projet na misu na 2030 akosalaka eloko moko wana bandeko baotekelo te ozomona ça veut dire bana ordre siko biso toka na ordre te moto osomba ndenge alingi baoteka ndenge balingi non nzambe epesanga révélation nazomona bato basomba bamapangu na Congo betandi ya minene leta alobi nono yo mutu moko kozwa bato nyonso babima libana mboka bazongi na mboka mabele na bango kaka yango oyo sikoyo bokozwa place minene bosiko bango bisu bakozwa place wapi bandeko bakomi kokabola na ndoto nalobi na ndoto
yango Saint-Esprit tu ko rappeler nga tout de suite là na kotisa ngona vidéo parce que na silisi donc bazo kabola mabele ko kabola na moni ba telemi na ba mabele na bango ndeko basomba minene même ba pesi parti pe ba pesa rate muki azolela donc na bango moko pe ba comprendre que Congo faut kabwana na ba congolais aussi soko zaka congolais zalaka na motema kimia ukuvanda na mabele na ona kimia bato bazo sasa biso misala pe mapasi ya ba chambre ba femme de chambre tozo nyokwama ba yo sala biso pe misala tanga na Isaïe ba yo sala biso misala ba koma ba wumbu na biso ba otongela biso ba osalela biso misala Mathieu Kobaluka na boyebi makambo elobama ngana ko loba makambo elobama te ngana lobi o nganza malobelinga so na bando kota makambo elobama na pesa comme exemple na zana minute te awa mais ba o balanda ba révélation ya prophète qui mbangwa loba poto comme Afrique comme poto donc yango te tozo ke komona bato baya pena pa na biso nzambe kuta pesa nga vection na bosani to koma oyembela bo pe banze mbwakela kabi nzambe pe boma moto nzambe boma moto bato ba sa biso mabelelo lobi biso pende bato to bwakela bo banze mbwakela nzambe nzoka zaka na banze mbwakela na ezaki na Isaïe bato bakoya de na vection na bayebi nzambe wa no bwakela nze mbwakela yo Babylone yo donc c'est ça Babylone est tombée donc c'est ça nzambe azana ba congolais mboka Congo eza ya biso nyonso mais to bondela pona Congo ngo to simba ila kapito participer na Congo tant que tozo bondela mingi noki tant que délivrance ko s'attarder te po ekoma parce que ngonga si ekoki ba o ba obstacle pona délivrance na mboka na biso nzamba olongola bango to suki wana poto ke nango de inerna ambute desert na ambute mission mususu ekoya bébé na bina lamuki tika nzamba lola a pambola bino pona makelele tokoya na mission ya Congo lisusu pona koloba makambo etikali yeba mabela Congo zala na kimi ozwa parti na yo na mabele ya Congo ko se panikete na kima wapi pe kuna événement ko sala makambo ebele ko lika pe na Congo bevenema pe ko sama na Congo kuna pe bevenema zo salama sko yozo ebate okima wapi ko panikete nzamba lobai na biso na révélation na obatela bana na ngai na mona ki nzambe batu ba fukami ba osambela nzambe po mission comme na suka na mona ndinga o déranger batu ba fukami ba osambela na moni nzamba vandi na kiti bandeko nzamba telemi donc ayoki kolela bana na atelemi ne tozo bondela nzamba zoyoka ne tozo lela nzamba zoyoka tika nzambe apambola bino bye s'abonner na EVD TV na gosanité et passer Rebecca ozwa ba message olanda témoignage codifié yo oyeba nzambe aza motema malamu aza motema bolingo